je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local. Maboko Yanzambe, kakande ngala bino tosolaka. Mikolo minyo sur l'émission. Nous voulons savoir, émission Oerataka, jamais, jamais na bandako, nabino bandeko, pona nini, jamais erata, po bino motinda ngai na kekolo ba problème. Ba problème oyo, naboyi, bakatier basangana. Babetanga fibu pia na kupanela mama fidi ebongo bino bose kangai bako kunanga na seke ya mokuse ata ya mwana deza pona nini ta ya mwana deza pona champion local azala kana mo laite na za mokuse makasi yambo na ba démission na pesa baba mbote na ba basunga champion local mo loko esa bino zuwa te pona bi mo loko ese yo osungaka donc mingi na lobike président Abdon Etima donc président Abdon Etina mutu ya batu ba tete la tout basaka ta bangala baluba baswahili biso nyoso bana ba Congo donc tobi Congo mo manasima président Abdon Etina tinde ko Prosper Bakine tona lobi bono bi Prosper Bakine mwana de la satongo tel père tel fille Chanel Bakine bina tilonzo ka mubini monene mo yele nde mo lobi Melissa Mélanie wotoza yayo mwana na bana na kati na kubwa mabanga to bana na émission go champion local boka mabanga mingi te na boka mabanga mingi te ndenge na lobike Shadra Kilombe mwana États-Unis ya Tongo ya mwana France ba prêtre bazaka na Belgique boza na Sudaf bon n'habité na le bâté bon ya bande émission to boka mabanga na sima yo za boko komela ngamba bakanga na ye wapi bandeko na bike bolbio yango ye za so za libande besa azana invité alo ba bela zo te se invité te pani na ye ko luka ba problème o champion ka luka ba problème na ye ko luka ba problème te mais na esprit ya bien abaki on ça ce mission te mais cela sali c'est que peut-être penser jamais Mama Lopango la reine Shakira mbote Mama Lopango mbote na yo champion local maboko ndambo Mama Lopango na moni calme puis yo Mikolo oya muta ba problème te Mikolo na problème no mutute problème na mutute otiki kati mutika kati nde ni kati batika yango te ba bitu wana bagi yango ba suspendre nga natiki kati ne ba to ma ba suspendre te ngi te lo bebele na pe na lo ba ibongo te na lo ba ki boye ba suspendre nga ba lobina ko ma place kati ezate ni entraînement ni ba matanga ni événement tout ya kati ba suspendre kinga na komate na bete ke na tiki kati na ba ke na zo sala ba entraînement na nga ya boxe ya judo ya nini mais ozongeli quand même oui ozongeli entraînement kati ozongeli entraînement kati pour suspension silaki oh bon voilà makambo na bango na tuni kaka kwa bino webi to yoka kango bongo mais n'est pas changé c'est bon ba suspendre akoma kata pe mina bakati ate webi bino bakati bona ba suspension mabe ba suspension kwa likolo makasi D'ailleurs, Kika, tout à l'heure, muke, lelo ba suspension stili, ozongeli pe susu, ringi ya kacha bandage ya suspension stili bundi déjà. Na bundi déjà, na bundi dimanche na Mombele na bazaki kumba ya champion ya Mowamba, colonel champion na biso ya Mowamba. Obi nga pe na bagete, banda ga senti na bagete. Data kachaka kala yebani makasi bon yebani vraiment le canon d'émission na ngati yango peut-être OK nazaki na bakumbana ya bale ko présenter ceinture na ye nde nazalaki kuna donc na bundaki pe alifai kumba moko elekaki pe moi bien bato bazalaki kuna basepelaki Mama Lopango de retour donc nazoninga nasala mato moko bwele na boya nde nazotia Mama Lopango de retour na kati donc combat plein air ezananga ba ezapi na Mombele autant deux combats à la fois Mama Lopango de retour samedi dimanche Mama Lopango de retour aïe n'invite Mama Lopango de retour donc il dit ça moi déplacement ya nini OK naza na bakumba moko eza na Bujuma na club ya Tito Sida na club ya Kabedi na biso kozonga mamona scène ba voyage na ba voyage bilé na voyage à Point Noir na voyage à Brazzaville na voyage ya Bakongo na Lufu na ça ba voyage pena mo belé bon tant na na suspension na invitation belé na de temps c'est passé il faut longola ba invitation donc d'ici lobby mercredi
nakozala na Mbushimai na bakomba ya bacutu sida oyo babundaki na Zena Zena aperdaki kumba donc bakende kosala komba retour donc esengaki akendeki kuna ale akesu kuna retour donc manager oyo atiaki komba nde asengi ke komba retour ezala kaka na Mbushimai yango moi mama lupango na bino mpe akei nano na visite na mpe mboka ngo ndenge okiana oki osoutenir nde te oki osoutenir nani Zena mpona abeta mbeke kuna sikoyo tuku aye azwi yo deseke aye ozama bakiloko moko bokina ngo te ndenge abetamaki ayebi tout le secret nini esaliki apola mpo aza katiere ayebi nini oyo ekosala te toza bakatiere soki akosunga eza tokosunga tonga toyebaki eloko boye moninga akoki te tosunganaka ntango nazalaki na Angola nalobaki ke mete magelo merci boye na boye nasenga merci na bato to basoutenira nga lokola mpe Zena akendaki kobunda bitumba na Mbushimai bon ekomai na temps mpe soki ke ndenge aperdaki basengi komba retour ezalaka kuna bon tosenga mpe baintervention ya bato ebele basoutenir ye surtout bakinois biso toka tozalaka na biso na bomoko te po biso mpe bakinois tozalaka bomoko te ndenge azodefendre na mboka moko boye olie tozala bomoko boye ozela babeta ye oyo okende kuna yo okanisi yo nde okende oganye yo mpe bakobeta yo donc biso atosekaka koseka beki bipola ntango boseka moninga yo mpe soki oke kuna opola opola te nga na okende kopola te babiso oke so oke na voyage oke opola naki opola te nga alobi tokei komba retour na cutu sida ya Zena oki obeta ngai nde naki koatake nde Kabedi oki obeta Kabedi oki obeta Kabedi posolo baba nani posolo te nani Samalaolo baye kobeta yo na eke mpe lisusu mososo Sami Mososo la reine qui aye kobeta yo na Isor Isor epololo na cucu sida babi deja kabasele kwea na mai cu ndenge ezana la reine qui wabi awaya kobeta nayebi te la reine qui esana bana mujima mo message moko ndenge ezoki ke message na ngai la reine Shaki ya mama lupango nazoya vraiment na Mbushimai epa na bino donc nayebi ke eleka bien nayebi ke kozala bien nakozala na posa basupporter na nga mpo nazwaka bamessage mpe ebele ya bino mbana Mbushimai bokomelaka nga nayebi ke bolinga nga mpe bayanga bazali baoya nga oyo mpena bazake bafani club ya la reine Shakira boyamba biso lobi mercredi tokozala wana na Mbushimai mpo kombe kobanda jeudi lobi tozala na Mbushimai deya na ntongo apartir ba 8h tozala deya na Mbushimai ba 8h 9h tozala deya na Mbushimai tozoya komba kobeta kobunda kobunda na kobeta ya biloko mibale différent donc kobunda na kobeta ya biloko mibale différent la reine Shaki aloba boye te soki aloba boye seka obanga te nazobanga te naza na bapreparation ebele nazolinga nde naloba mingi te mpo nde nazolinga ndenge na koya apres kuna nde na koloba mingi na posa oloba mingi te apres kuna nde na koloba mingi mama lupango ya Congo o province wana ya ye azokende siko visite province na ye natala basali na nga mosala esalama ndeni donc na corrige baoyo baza na droiture te kwa apres lupango na nga oui continue message ya bana Mbushimai bana Mbushimai nayebi ke nga na mutetele kamsu boyebaka te nayebi ke na kati ya Mbushimai batetela vraiment ya solosolo bazali donc bana 100 nazoya vraiment mpona bino nazoya mpona kosepelisa bino bandeko na ngai ya Kasai oriental mpe occidental baoyo baza na kati ya Mbushimai bavue sheri basi ya kitoko oyo balingaka mama lupango batepongola jese donc bato ya fufa masangu baluba nazoya vraiment mpona bino nazoya kosepelisa bino naza vraiment mi nazolinga oloba mingi te mpo nafongola awa donc eza mystique naposa oloba mingi te naka calme naza kokoya donc déjà lobi naza na kati ya Mbushimai naza na posa bozelanga
et yo Samalaolo, yo Samalaolo, surtout yo mpe nazoyela mingi nayeba yo Samalaolo, nayeba yo Kabedi, nayeba yo Sami Mususu, nayeba yo Isor, nayeba yo Chuchu Sida. Ana pusa nayeba yo kanelaka bamibali babana basi mpe bazala kote kuna mutu na okanya mingi pede nani princesse princesse oyo nasila bapede wana donc na posa mpe ya ye bon ye aza kuna te donc nayebisaki eki deux fois nde na oyeba ye. Oui, je m'appelle Maboko ya Nzambe ki deux fois na yo bakoyeba yo bandeko mpona nini bakoyeba yo bon makambo wana eyetalanga mingi te mpo nga monoko oyo bosisa yango nayesa mpe bofutela yanga batike bon nalingi na koloba te mpo boye asengaka batike asengaka boye chaine yango ya yo ya ngai mais nayesa bino soki mpe mo boboza besoin bavérité awa ezalaka nde likambo ya tv ezaka youtube apamba te tv international donc tokei caméra kaka boye mpo atosisa batembi mais nzambe asalaka akosala grâce un jour tokozwa mpe bato bakosoutenir biso kaka ndenge basouteniraka mpe tobanda kovoyage na bango mpo tozwaka bavérité nyonso bocomprendre biso kaka ndenge ezalaka nayebi te wana mpenza na kosenga epa bafane na ngai oyo balingaka la reine Shakira surtout bo baza na kini bo baza na posa information honnête ya komba ya la reine Shakira contre Chuchu Sida contre Kabedi contre Samalaolo contre oyo nyonso nakuta kuna komona nga kotampoigner bango nyonso zalaki mpona tampone bango donc susi na ngai ya makasi eza nini ndenge baza wana mosala mpenza eleka maloba na ebele donc mosala eleka maloba na ebele mpo nga na ye nde mosala na ye cope na nga donc nazala na lobi nazoya nde cope na nga donc nayoya nde osala mosala donc ya mingi mpe na kosala banimero no nasala te keba koyoka ta mutu ya mutu mpa mpona na kosala banimero oyo nano esalama te donc nasala yango na kati ya mbushimai nasepela botya tovoyage mpe na journaliste na biso alandela biso bainformation mpo bainformation ezala réelle na kati ya ville ya Kinshasa po omoni bainformation mosusu tozwaka so tokoli bajournaliste na bango kuna ekozala mingimingi banda kozwa ya bien ya bango basali montage ya bien na biso balongoli donc susi na biso eza mpe tokendaka mpe na bajournaliste na biso tokendaka mpe na baentraîneur na biso tokendaka mpe na badete na biso esala mpenza kitoko na bafanatike oyo balingaka la reine Shakira caméra yango oyo FL Congo yango oyo donc bosoutenir ye tokende na ye ekosala bien babibi yango eza mpe cher te eza kaka soki 120 pamba bofuteli ye nayebi ke baprêtre ya solo bana na mbujimai neti bato okwa bayerik tola petit na otiakende ozwa baimage ti la gazelle yaya na ngai ya mobali la gazelle donc nazolela epa na yo yangende champion oyo tokende na ye donc mpo baimage vraimen ezala ya solo donc bato mabanga te maboza trop naza très fatigué nauti entraînement na okokoloba te oui je m'appelle Maboko ya Nzambe tokomi na suka message ya suka yango wana abi mabanga akobwaka mabanga mingi te mpona akokoloba te auta te bosanti kaka boyebi ya Shakira azaka shosho so omone boye alingi kobebisa énergie mingi te mpo akosilisa énergie epai ya bato ya mbujimai message kaka moko ya moke ya suka mpona ok papa njoli bambote ebele bokulaka papa njoli bambote ebele chumene mwana ya mozizo na kati ya lwanda bambele na yo la phénomène la fille ya mama donc babi aza mwana mama ya bango mbote ebele elongo na ye moko miria lobekana soki lobekana bambote ebele donc nazongi lisusu epai ya la garçon unique nakoma mama ya bango Toussaint ekili efutu donc mwa mobali me nakoma mama na bango nabwaki chaleur ya moto chaleur ya moto nabwaki temple d'action royale mobimba temple d'action royale mobimba donc box temple d'action royale kati temple d'action royale donc tellement boza ebele nabwaki bino donc nabwaki mon colonel Chaco Kijongo mon président en plus mon papa privé nabwaki
Yemoko CG Arthur, CG Cap Mora, na bwaki le staff technique na bwaki staff technique ya Lug ya ville ya Kinshasa ya bandi na numéro 1 Chion Première Chion Première bambote ebele puis DT Tyson entraîneur Panthère Panthère aza na fédération na bwaki Douglas entraîneur national champion du Congo Lokambasi Bolit oya kubuma donc na bwaki yo na bwaki na club na nyonso donc na bwaki bato nyonso lelo mpenza moral eza bien bolinga naloba boye donc nazoya na mbushima naza na posa ya bakomba défi oyo bino bokosepela nango botya bambonga je na défendre mama lopango nabwaki ye moko zena mboto sukali mpo tozokende na ye toza meme équipe toza équipe moko tozokendeka biso mibale donc zena mboto sukali nayebi ke tosengaki bongo mais obi bakomba na biso ya Congo bamanager vraimen bazalaka mingi te osaka baeffort personnel ntan mosusu Shakira atie komba abengisi motu na Ngola abengisi motu na Braza donc ezali effort personnel ya biso moko ezali basaleli biso quelque part to esika moko boye non eza baeffort personnel oyo biso moko awa bakatiere nde toza kosala nabosani te bon selon ngai nayebi organisateur te tokoyeba baverité mosusu ntango tokokóma kuna mais tokoloba kaka mwana mobali mpo tokende biso toadia bamaîtresse ya makasi na kati ya bamboka oyo to bamaîtresse ala to bamaîtresse oyo tosentraîna trop to bamaîtresse oyo toyebi mpenza ndenge ezalaka donc esengai tokenda mwa mobali mais soki amonani te to aza te to babengi ye te wana ya problème na biso te ya problème ya organisateur donc ngai nakokaki kobunda te mpo mwa mobali azike te tokenga na zena mboto zena za maîtresse yo moko mwa mobali yo moko bona tokosepelisa vraiment bandeko na biso nyonso oyo balingaka la reine Shakira surtout balingaka mboto sukali tokozala na biso mibale contre batata mibimba wana batata mikolo wana donc tozobunda vraiment na bino donc bosentir mpendaki ekeseke makofi ya mama 45 ans mama 46 ans anniversaire elekaki 46 ans mère de 46 ans d'âge la reine Shakira mwasi azanga tendresse tabosani te 76 ans 76 ans à bientôt là 77 ans mère de 77 ans donc à bientôt kala mingi te panga na landela yango ezalaki 72 ans 73 ans 74 ans 75 ans lelo sur 76 ans 76 ans anniversaire pe kala mingi te donc nabwaki bobolema. Oui, je m'appelle Maboko ya Nzambe na komi na suka émission na nga bandeko liste openga liste te liste mabanga wana eza mabe faute moto asalaki mabe ezalaki Jonas Maza datenga liste mabanga te etalinga te donc azopesanga mbangu me bon wana soko nkombo na yo te beta Jonas Maza dapesinga yango te nani miso ngolo banani nani te bobolema pasteur invisible ye nde mutu mikolo mpenza aza na net babi mutu ya mbongo babombaka ye bobolema invisible Jonas Maza apesinga mabanga bo comprendre donc ya solo nabaki vie nanga Prosper Bakine mwana de la satongo Shadrack Ilombe mutu ya mbongo babombaka ye te Shadrack Ilombe mwana États-Unis ya tongo mpenza me mwana bi Pasteur Abdon Etina. Président, s'il vous plaît, pasteur. Président Abdon Etina. Moutouya Batu. Président Abdon Etina. Donc, il y a une chose dans la partie politique, le président Abdon Etina, ça a bien ma casse. Moutouya Batu. Tout le monde a simulé président Abdon Etina. Il y a eu un moment comment mon colonel Baramoto, mon père. Mon thème, ma marite. Donc, il y a eu un gros père. Vous savez comment viens à Ribens, Belengele. Nzamba. Yo mobile ma soleil tamburaka. Nabi boy. Na maluku kolia ngulu ya bientôt nini ya kutana na mutu obabi Céline mama lopango ya maluku Céline mama Céline yo ya ngo penza noze ko boka ngo papa Lazare société civile na maluku pe yo ya ngo wana lisusu na kuloba mana lobi mingi na bi Gracia Winge amida yanga ba bomba Gracia Winge yo ngo Fouetit na bokyo libanga na bwaki biwota kini na mobimba mon pasteur Bron bo Malika berger Etienne Boko Polo mama Lili Bweli ai
Nasima ya caméra na Jonas Maza. Akimanga azwa dans le vide moi bakacher ekimisa nga pembeni nga. Naboka nani? Chimene nani? Chimene mwana nani? Ya mama nani? Chimene Dangola. Chimene Dangola. Mwana nani? Mwana Mozizo. Chimene Dangola mwana Mozizo. En tout cas comment ça l'a bien. A parler en portugais na ningo sakalate Chimene Dangola na bokio libanga kasi na ko na bokote. Duwa. Naboka nani? Betty Makengo. Makengo, Betty Makengo na bokio libanga. Soko za awo sala mama lupa mazakana ba tutelni dele ba déranger quand il faut comprendre. Na bwaki modèle titelo ngi moko nanga ya tango modèle papi falla. Aïe, na bwaki Gika N watashi de la presse congolaise. Aïe. Na bwaki Miranda Joseph Iwal Joye Yozike Jonas Maza Diane Omoy mwana ya 12 ans na bangingi. Yamikolo Bandeko Jenny Shota Kalebe Omatoko kasi nabwaki penza famille Eyamba Mobimba en grosso modo famille Onyangunga côté boza ya bino nyonso voilà ba famille na ngai ya bino ngo die kone na kinkole die kone ya ngwana vraiment petit frère ya na bango donc ya magi shongo na raison na bimota mbongo mbaka ete mimi shungu Claudine Omoyi Babo mbaka ete kasi nabwaki penza Belamini Kamba motema ya ciao